Ah, pas Kofi. Ba misa ba utana ba Suède. Yo yeba bango. Ba misa utapi. Ba misa ba utana Suède na mbonda. Boyeba bango. Tant ba quartier la te ko fa fuli bango bimisi bango na bokili. Boyeba bango te ba utape na mbonda. Na Suède. Aucune personne a yeba bango. On y m'a fallu te point. Pas ma génération fallit. Fallit dans le quartier la terre au sala à sali 5e génération. Vrai ou faux? Pas de polémique. Polémique ndenge nini? De to longue génération wenge, to mi génération fallit. Ah? To longue génération wenge, to mi génération fallit. Oh. So on y m'a te point. Continuer c'est-à-dire na point nini. Sur le plan musical tout. Non. Si on a convaincu la musique n'était dans le domaine de Tamaawa. Tout ce monde a banzé moso bima ya ba 1 mois 2 mois. Tout ce monde a misem susu pona ayokana face à la featuring. Oh ba yokaye. Chaque vidéo peut talent. Ah. On a dit concert, qu'est-ce que concert payant, concert payant. Na yebi ba chez non c'est tango la cam, ils a privé télé. Ils a concert, on va checker billet. So tali attitude. Il y a artiste. On comprend qu'il a fatigué, il a découragé. Parce que mon et ça la moi plaisir. On a retourné ne ko follow ndabete na Kigali na arena Kigali na Rwanda. On a retourné et ça la moi bien mo réconfortaka. Les autres ça artiste courage, il y a bête avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'estime. Et rolo balanga qui a sa génération dans longue quartier la longue quartier la tête. Alors la lettre a mise en disponibilité. Otanga mise en disponibilité et ngelo banini. Voilà. Aux a moins empêchement aux zongo qui libère la définitivité. Ils ont lettre définitivité. Et ça aux a mise en disponibilité na affaire mobo aux sala. Ce que silo aux zonga. Pour accombler tout nini. Pour accombler tout nini. Combien? Combien? Combien de temps? Concert combien? Droit d'entrée. Bah concert a fini à combien? Bah 3000, bah 5000. Ah bah concert au filet. Michael Jackson a habité concert à Betata à $5 na monate. Na mona penate. Ah bon yo ba pour na concert à 5000 et ba concert maté ko fait muta to beta na Côte d'Ivoire. Concert à $2000. Il y a ma chaise vide. Concert à ma chaise vide. $2000 ma chaise vide. Il y a des artistes dans la yo na yo. Est-ce que ça là? OK. Oh tengani na lati be lati na pe ma chaîne balana na ba on sauter. Vous comprenez? Bajeune à l'élo, baza civilisé. Bajeune ba comment na ba Android, ba comment na ba 1 giga. Ba ma hôtel la mode na internet. À côté atale loko ezo latama. OK. Babilo mineni. Et là tama sou. Viens na so pépé kala kufa, personnam. Viens pépé kala kufa, personnam. Bilora mineni. Viens pépé kala kufa. Mon atier botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina e Congo température. Vous êtes sur cette chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température Télévision, Otolobaka Vitesse Owapi. C'est moi votre humble serviteur héritier Iboula, représentant valable Bayaka, Oya Salara, qui est la kitoko, bozala effroyé, na banda kuna bino na misala, na bémission kitoko, o apé sarabino, to na ba duplex, to ba analyse kitoko, o apé sakabino. Quant à moi, je dis merci, na ba victorien nyonso, o ba bimi ba longi na 2022 oyo. Onzamba Koti Sibiso vraiment en 2020 en tout cas Bambote na bino pers bozwami et puis je dis encore merci à mon vieux Adriche Chamontomètre Bebazi Beba Chafouin Omonengo. Merci aussi à Belbrida Nelly Tamboué Jazz Kedjen à London. Merci aussi à Queen Mother Marine Zungu, je te salue. Pourquoi pas Maman Lanita la Gabonaise. Merci à Maman Jolie Kouete. Merci à Patrick Pamou. Merci aussi à Yannick Kayenga, la monnaie invisible. Yannick Kayenga. Merci aussi à l'artiste Simoke 9D78, grand rappeur. Yannick Moukete Bandeko Bazela Kalaming, l'album
Capita qui arrive 2022 oyo au Tchemutu bakati donc Simokei a signé l'album Capita 2022 oyo na nenga mukete bandeko bakene pe na Simokei 9D78 officiel bakene ko s'abonner ba yo kanzembo njili ba télécharger yango et rosala kitoko na elengi. Merci aussi à J'irai Senkoi Force de l'Angola, pourquoi pas fondé Paolo 750 na Chikongolais Zouana Motema Yarite 10 à Peso Bambote Place aux Amis, pourquoi pas à Boss Junior Amadji, je te salue depuis les États-Unis. Donc merci beaucoup. Moi héritier Iboula si aujourd'hui to zaboye na neto sepela na mamonenge le kaka lelo toko Suisse batu mutema en tout cas so yebi ko zala muta tension zoba glaçon tchana na mutema so yebi ko zala muta pema eri yango yo luke place kimia ofanda po lelo na ko Suisse batu mitema po ba question na reposer awa ha bitumbe ko bima voilà. Merci beaucoup à Bruno Lubika, mon propre Matembela Simandaku, Sandra Ngata, maman na Petit Brown Junior et Broly Dizamach. En tout cas, sincère condoléances à la famille Iboula Mobimba, na bandeko, toute la famille Kangala, que d'autres ont sa bon frère, na bisoza cher, na comme Moïse Kangala. Donc ça fait très mal. Feli Iboula Togo l'ensemble, donc ça fait vraiment très mal. Sandra Ngata, maman na Petit Brown Junior et Broly Dizamach, Dali Iboula, maman Mokonzi, maman na Dalex, na Daniel Bébé Star. Merci à maman Fanta Fofana, coach Emmanuel Kalon joué tout. Aujourd'hui, moi héritier Iboula, na Royambela Bino, celui qu'on appelle Prince Bakali. Bakali à Prince que je le dis directement. Bonjour Prince Bakali. Bonjour Iboula, bonjour héritier, bonne année, meilleur vœu, na abonné notre à Congo Température, plus particulièrement à Bisso et à Clébois.com de la nation, manga ya Pichu Boss Lady, la grande équipe de Clébois.com. Bonne année à Bruno Lobi Kambongo, ya propre l'argent non salma temele ya Simanda ku ya bandeke belé, ya Bruno Lobi Kambongo ya propre. Ya Foule Luki Soumé, c'est le président d'Anishan au chinois congolais et puis les clubs Ezongi. Pour votre information, les clubs Kena Sango. Il y a vu Richard Kabala. À Salibsosko, nouvelle version à les clubs, c'est-à-dire lunch bar, un restaurant. Sima Sozakom, on a chez Richard Kabala les clubs. Merci infiniment à Patrick Baraka, patron Arrivon, Yana Lubumbashi, Kolwezi, Dubaï, Goma, avec les boss Patrick Baraka, James Kabenge, les bons séjours à Kinshasa, bon retour à Kinshasa, Azongi déjà, Junior Yomwa Gisèle Zinaya, Gauthier Mascotte, ingénieur des banques, et puis Papa Le Kinanga, Yatou Touro, Maman, Tata Mwas Nanga, Maman Rifa à London. Merci infiniment à Yad Jamal Moukouna, Yoana Joli Menga Oaza, ma trousse de survie, Maman Emilie Nzemba, il y a tous les peuples et le plaisir Nanga et Zaya Rosala tes côtés pour que nous décortiquer l'actualité. Pour que aussi, que sous nos fidèles internautes, Oaza, nous avons éclaircissement concernant les musiciens, concernant la culture Yambo, Biso, tout ça, on a pour que tout sounaye, pour le plaisir aussi, il y a Willy Moucheni, Kodamboka. Voilà, c'était la Prince Bakali au tonné na plateau, to mec un peu, ko toucher. L'actualité, l'actualité, la kitoko na elengi, ezenge eboma Christian. Son amoni Arnold Kinouani na monaka ezenge eboma Christian. Bazala ensemble na ba Aris Moussafir apôtre de la presse. Voilà, Prince Bakali, bandeko ba kotala Suisse batu mitema. Prince Bakali après avoir couru à Cameroun, au côté de Guinée na Inons Bi. Ezala kitoko ko voyager na ba mission. Ezala couper sa valeur, la crédibilité dans Moussala Ozosala. Choix na yo déjà sur les salami et ça hasard. Toute rencontre est tracée par Dieu, il n'y a pas hasard dans la vie, dit-on. Tout ça combien mes choix et salami il y a Prince Bakali. Et ça prédestination. Et tant que bon ok, on a voyagé dans telle année. Tel date, tel mois, artiste Inosbi. Et ça, mon canon et Salamaki, cela ne veut pas dire que je suis extraordinaire et les chroniqueurs tout, mais c'est juste que nous sommes parmi les meilleurs. Nous sommes parmi les meilleurs, mais au moins, musiciens déjà dans un voyage,
asali choix ya mopandisa ngomoko pour que ça la couverture ala ça événement oya babi oza parmi ba meilleur te babi oza no muta makelele ya koseka banini tout et tout ko sala ba délire banini ezolobama ezolobama babi que non journaliste a cause ande prince ba qualité ndakoti bazo sutukela mbetu banini tout et tout komoni bandeko bebe bazo kenda ko ba poto malame ngana opposer ba question à part ba warrior nana golo balikama bongo yoka ba warrior kasi à part ba fan nanga te ba fan révolté ngana ala ba fan su révolté ba fan nanga ba banda pa nanga si ça ba omité ba banda pa nanga to ba moni que non ngai na moni que bazo respecter sous idéologie nanga te OK on s'en prend na bengani bango yo bengana bango mengam na bengana bango ti ba tunyo so ba yebi ba Jean Paul Welly de London ba yebi que no prince bakali ba warrior ba bangana bakali OK qu'il yebit et ça na talaka na so kombo ya club ya basketball les États-Unis on comprend ba warrior ya Philadelphie on comprend ba warrior Golden State na so bango de ba sa ba fan nanga o isa kinga na créer nga banda ko mona ba warrior on se comprend ngam na banda yango donc na moni ke bazana même idéologie nanga te o moni na vie tant on a la même conviction na mututé bo tambola bien ti nga na sa prince Bakali grand frère de Diston moi na roi on s'en prend le véritable et le seul moi na roi c'est moi on s'en prend tant na monde que toi na même état d'esprit tenançane non bengana bino tant na bengani bon ba se rebeller voilà ça même biblique ils a rendu bongo ngana ya na style nanga tant fait ça que ya style na ye ya tige bana kin bana bo fait ça que idéologie na ye parce qu'on a une idéologie na ngapi ya koseka ya problème mais on sait que ça maladie ça va monter ma passe ça ici yo ka monter ma passe na oseka nanga c'est que ça fan révolté bon c'est gâté poani d'abord bondi ma pe ça ba mais tu vas recommander ka koseka na santé à muto très important faut qu'on dit ma pe ba produit fabriqué à Koffi Olomide pour basala bino pour finir na bino ba bato ba produit fabriqué à Koffi Olomide bon on a dit non en quelque sorte aux ont manqué Koffi Olomide respect Koffi Olomide mais bato baloba ngo ezate ke ngana ko manqué Koffi Olomide respect batunde c'est que ba warrior on s'en prend parce que je ne crois pas que la griffe, ba spiritas, ba gaulois, ba gofanda, ba lobananga que Prince Bakali osa produits fabriqués à Koffi Olomide pour finir les bateaux. On s'en comprend. C'est bâti à moins osa produits fabriqués à Koffi Olomide pour nous salam malam. Là c'est une bonne chose. Wana wontima. Ya ma finga ndete. Mais à ma finga pété. Koffi Olomide 50 artistes musiciens de notre pays ou à Simbi musique na biso. Depuis à Bandati lelo plus de 27 ans. Plus de 27 albums à succès, j'allais dire. A échoué dans l'événement, événement, tout, concept, production, il y a la réussite totale. Maintenant, on a fabriqué un prince. On a fini les Nathalie, qui a la finga, on a la vérité. Oh, tu as sungi bino na lobby qui ba warrior ba la ba fan ngam na bengana bango. O sungi biso to sunga bango ne ba warrior ba yo. Sungi bino ba comprendre parce que ba warrior to sala bino ba lobaga ba warrior ba bit na ngam na banda. Ba témoin na ngeza ba Jean Paul Welly de London, témoin na ngeza Teams Kabengi l'homme des immeubles. Viens nanga. Témoin nanga eza ya Willy Moucheni Koda Mboka ayebi. Témoin nanga eza ya Gauthier mascotte ingénieur de banque. C'est ça tu comprends le siko ya mon ba voyage eza oya. Ba eza premté ngai boloba bofinga bosala nini ke ono pona Koffi nazo assumer ozo assumer Julia Florida maman na Jansi j'étais salué wana leki ya Koffi wana l'équipe na ya Koffi Julia Florida maman na Joyce l'équipe tata mwasi nanga ponga na mwana Koffi ba voyage on peut ozo le rotin olobi ba bezo ya maboko na maboko bakali ba ko monoka na ba moto ba mona bato ba bouler le roi qui no voyager qui sont reliés pour voyager na ba star minene talaka na Guinée rencontre okutana ba les padres Ferrego là donc et ça la dope bien ba nito oyebe boy mais bato ba monoka bakali moto bato nso bouler ke bakali ba jeep bazo peso peti to lo bani oh obo susa bato mitema Ken Piana oyo afinga bato tongo midi pourquoi
misango apesa mutuka na tuni yego mutama finga se sacrifier ko fingela ka bato ba pesa eloko non faut tika temps à temps oui c'est vrai c'est important pour avoir moins de déplacements et tout machin mais ekoya nango ekoya bon olo ba nem to zo banga nem to lingité te o mais ekoya nango kaka bo yebite ko folom da pesa ba mitu wana bude yibanango inos bi apesa inos bi kutu lala pongi mundele ozo comprendre wana mama mike bon eza pointe na moni neti no bo mo seka na minonga pe matro pour la mutuka bon ekoya nango ga ya pointe mais na epsoka ke no bato tu ba finila bato wana ba pesa ba mituka te ngala finga na ate na sala musala normal muto mo no mtima ne o toucher plenga mutuka wana nzambe même mais balaka ka pende mutuka la muga ne pe sili to monyoka makolo nzambe mo ebi voilà prince bakali batebele ba mikolo ba kyozaki ba pire na ken mais lelo fi ba ken ba se révolter contre Denis Lesi mais yo po komiko boya pe moninga na boy na ken pianatin bo mama Denis Lesi talinga te Denis Lesi ça m'a amené na ndenge yo lo baso ba okanga ba ken eza ba Denis Lesi eza ba ken eza ba nan mama bango talinga te ngama mitalinga eza mama Kofi mama Inosbi et tant d'autres on prend na po ngapa mama mitalinga makasi eza mama Kofi mama ken po kotiango ozo ba bakanga ye po alona di mabe po changer o changer ne yo bi muto aloni moto o changer ngana changer ken bakanga na ba ken souté ken aza confrère nanga na esprit ya confrérie on s'en prend à dos sur la mamia confrérie débat kanga kente ken a mutu na biso so ba kangi ken en tout cas même ngana oza déçu excusez ba kosa ngai ba fsa non lo baba kanga ken boina bo nana kosa ti ozala ti libre te ba kosa ngai na chaîne na ye te ba kosinga ba kosa ngai wana mona sala ki chanteur na étudier na songeli bakali to so la maman ba ne ko affirmer te ken pe na finga ka batu afinga ka batu te pona sijano ba olo ba yeno ba kanga eza lokuta ken na finga ita pesa ga vini ta chroniqueur apesa ga finga ite ken na finga te ken na point wana afinga te na point na pena so a vie pona likamu mo boy ya ba mise to ebe afinga ka mais pona émission o sala ki wana afinga ite da yo ne mutakala pene les ama boy yo sepelia Bosco omoni mutakala on comprend omoni pene la ndoya ba kisasati est-ce que mambo ya ndo sa bongo mais tu comprends que depuis non ya loba ma mususu loba papa suisa batumite ma prince bakali ba benga ko folo ndo ba kangi mwa no ba kango pana no salini ba bengi nos bio ba kangi ba salibo so do sola so ma sola ba mortel 06 mutakala déjà bimi to c'est la analyste poani voilà tant mutakala bimi o c'est la analyse parce que ebimi déjà nam na bimi sango na moni eloko na osala ni na osala analyse par rapport à question na yo ken piana pe asali analyse par rapport à question na yo à moi so ka finga bango baloba ngana ebite ga vidéo baloba ke jackpot na ba vidéo baloba ga zana ba vidéo soki penel ozongi sur Instagram te ba ko publier to mona ke sel pas même une semaine ba publier maman penel zana l'action vidéo ngana non wana vidéo na l'action ya eza mutakala ponga na eza mutakala te atala mutakala te atala mutakala te chrétien atala ka te ata muke na ndo tala mutakala tala o oh monyango o mama na momi oh momi ngo otambola boy aotambola yo momengo otambola boye mais à soin fort ala pe à soin so boy seye Denis Lesi continue ka koteka Denis Lesi boy ya mo teka ba momi kasi ba mo bengi tipo tala dai ba rigo kin ba mo ma Denis Lesi na tasse hôtel ya moi ba rigo kin ba mo ma Denis Lesi na tasse mais à un moment Denis Lesi asa vient à biso à pasteur asuka ne évangile ba luki na pied conseil wana
Yo muto bini c'est dans sa pétage na bébé cho. Yo. Ce qu'on a le beau succès l'évangile les. Ozo seka. O seka te posi bakali. Et vini a bini lango penda. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Non, Ibula. Au monito sungaka bande qu'on a biso tango bazana libunga. Nous ne sommes pécheurs. Aucune personne n'est parfaite. OK. On comprend. Tantôt sur ma camouille crédibilité à sérieux. Il faut qu'il y ait un niveau où il y a un level et permettre bateau bateau la biso bazala instruit. Voilà. Moi je ne peux pas ya gomi koti sara na makamouille ba mitakala ya bato. OK. Mama mitakala ba na romi kotsate o nyoso ba rigo kin ba oloba o nyoso denle sazoloba o nyoso batu ba osala ba analyse wa ba osala ba analyse bazo yoka ba osala ba analyse ba bazo bate bazo comprendre nana zana tort nana zana tort te neti ngapinda désormais na côté la sumutu te na côté la ken piana parce que na confrère nanga confrère nanga na côté la OK na pela côté la ken piana za confrère nanga ngam na lobe on lelo voilà so na loba yana bo limite na kosa nanga ken piana za ndiko na confrère nanga na côté la yo na sepela souté na malheur na yo voilà merci beaucoup c'était la principale kali bande ko bo comprendre ken piana ya kiton va relaxer ko felo mide ken piana ya na résidence ken piana conférence de presse ya na mariage ne boya to monika fala zala ki na mariage mariage à Ken pena na line ambassade na line ambassade on doit préparer voyage à Cameroun na Guinée mais yo muninga na tango ya sengo kasika na line ambassade pour la voyage bona raté voyage pour na mariage au Ken na line traumatisé traumatisé ala stressé mu toujours en mariage na ye bino ba mise bo moya pour traumatiser ko gangela Ken Ernest tout c'est pas bien ya wana tala ina bi pour na crédibilité na se précipiter na Kenya na ambassade pour mi colonne voyager trop Mikolo pe trop na te au jet changa mutaba jet chroniqueur présidentiel yo bien oté nam na otama ba cortège présidentiel à Guinée boyo image za ba tutu ba yebi Bakali yebite depuis ma makoni banda na za premier chroniqueur na tama na jet privé na tama na cortège présidentiel tangela o yebi asate on comprend donc moninga prince Bakali ba komo ebele baluka ba profiter na gaz nanga on s'en prend ba journaliste belo non aza prêt pour un samana ko folomide yo za prêt samana ko folomide ngamona prince bagana leko na gaz parce que yo oza prêt un samana ko folomide prêt yango ozo sala lision sur quel point OK on s'en prend pour ngamona prince Bakali suis fort plus que toi OK on s'en prend bato ba hôtel biso ba comprendre mamona oloba voilà ngana po ya kofelo midena inosbi na défendre bango makasi na Ibraton piana OK ba Fabrigaz na défendre ka bango makasi pourquoi na kota ba vie privée ya batuté voilà na défendre musique ici voilà ngana osuka na musique OK au monde ba mise mususu to mona mama famille na bana bas na ba ndenge lekale kaka ma bebele bele ndenge lekaka ba mission mutu boki ne yebi on s'en prend ngala mi ko tsona mpona na décortiquer ma famille na bango non nana go suka na musique ba chaise vide so beta ma awa to so mona ba nzembo so bima ya ba 1 mois 2 mois to so mona ba mission susu pona ayokana face à la featuring o ba yoka ye chaise vide bebo talajon on a dit conseil concert payant na yebi ba chez non c'est tango la cam ils a privé télé ils a concert au ba tchaki billet so tali attitude il y a artiste on comprend qu'il a fatigué a découragé parce que moni et ça la moi plaisir on a retourné ko folo ngabete na Kigali na arena Kigali na Rwanda on a retourné et ça la moi bien mo réconfortaka ils ont fait ça artiste courage il y a bête avec beaucoup de courage avec beaucoup d'estime pour au moins public non so basana ya ebele azo satisfaire bango et ça le grand mariage na au ça la mariage ba bayete et décourager et surtout ce bon médiatiser image mariage en gros on prend concert wana et betami ba journaliste raté ba chroniqueur ya Côte d'Ivoire wana parce que ba mingi pe na Côte d'Ivoire ba chroniqueur na pe mingi wana bazana ba analyse ya concert wana ba mingi ça na que non boyande ni comme mino ba ivoirien bo sala net ba chroniqueur bo bo lobele finalement o ebi maka net que non ba bon monde ba ivoirien ba sala analyse bien OK biso to l'équipe bango net nga
Yo ebi bango, na yo ebi nga. Et nga ce qu'on a ke Guinée ba petit na ba Guinéenne ba yiba okanga photo na prince bakal total na piscine mokile yebi. Ozo mba ba image ça. Ngai grâce au nasanango, chance au nasanango, pouvoir au nasanango, ils ont défendre les musiciens au bassin. Mais Prince Bakali, ça te fait comment tant que concert total, il a dit ma chaise vide, mais quand on a vu son monsieur, un journaliste, ça va faire l'analyse. Journaliste, bon, tout le temps, combo, j'ai pas dit c'est ça pour les sur la plateau. Bon, à ça journaliste, le Wangai. Oh, boya la journaliste Loranga. Mutalikasu. Ngana loba mokile yo kate ya loba mokile yo. Ata yo moko. Yo moko mpenga na mutalikasu ata yo moko. Eza loga o kitanga. Mais so par rapport au sala ba. Ngaso ya minga to sola masola au niveau. Tangu o ya minga. Eza masola au niveau. Voilà. On s'en prend o sola na mwana kofi. O sola na ndeko ya Inosbi. On s'en prend. O sola na ndeko ya Inosbi, grand frère, n'est comme Prince Baloumi. Moi, un manager. N'a comme Prince Bakali. On comprend coïncidence. Papa, coïncidence, c'est ça. Il y a prénom, mais il y a noté. Papa, au micro, ça n'a pas cassé. Aux ans, on a école au Moropété. Au commis. Va changer. Mais ça te fait. Yo monte va changer ma cam. OK, pour te changer ba dono, changer ba comme mamnos, c'est ça la rappel. Ah, et ça la Maro. Prince. Dans ce micro, c'est Bakali Baloumi. Bakali Olomide Baloumi. Bakali Olomide Baloumi. Et si au monde Simi. Bakastola na non poste non na prénom. Et kasi. Non Olomide. OK. Poste non Baloumi. Prénom Prince. Eh kasi. Kande konanga Achille Baloumi. Achille Baloumi na Dizo Baloumi. Eh kasi non miskonde kona biso ya star. Voilà, où sommes-nous na? Et ça le passe hein. C'est ça la passe ndé. Beaucoup na voya na fait autorisation. Nana ya. Olobi? Olobi nini? Kuna mutu avaya face autorisation pananga. Oh. C'est ça ma orchestre na biso. Et quand biso doit complet, toi na réalisateur na famille HB Baloumi, toi na manager na famille Prince Baloumi, toi na ingénieur de son. Yoza domaine. Journaliste à famille. D'abord c'est familiarisé bien la vie. Journaliste à famille. D'ailleurs on a été hôtel là voilà ici un hôtel. Vu nangé comment il y a jet privé. Vu nangé comment il y a ba caméra. Journaliste baza ba pro artiste c'est ça bino hein. Olobi? Ba journaliste ba pro artiste. T'es ma famille. T'es ma famille te o la qui c'est identité la yo. Blaise identité ne banagi ndeko ya soleil wanga. Bon mabe. Bon ngape famille. Yo continue la famille na makasi. Kasi na côtier. Yo mozolo bo koti. O koti. La kanso zolo ba no obimi na famille te o koti, c'est na koti. Te soza libanda, au beti porte. Ba bikota o koti. Et ça ba lo ba na yo, foni ma no za no pour chroniqueur Sima ya Inos bi chroniqueur na Kofi. Na Ibrator. Na Ibrator. Ozo kota partout. Bon héritier. Ba frère nanga. Bande ko nanga ti. E kasi bande ko nanga. Nani? Ferré Gola. Bande ko nangati. Toi là il est na Hilton Hotel. Na Guinée équatoriale. Tout na marque où ça. Voilà, ana tout na marque où. Voilà bande ko nanga. OK, merci beaucoup. C'est bon, merci. Au moins ninga bande ko nanga. À partir de le bande ko tout ba Rolanda. C'est là bande ko nanga. Ogolo bango c'est la bande ko nanga Kofi, Inosbi, héritier, Ibraton Piana, Fabregas, Ferré Sili. Bande ko no bango no. Wa bande ko nanga. Boy Poupa. Nani? Ipupa. Nini? Les King. Paix à son nom, King Kester Menea. Paix à son nom, King Kester Menea. Numéro 1 Congo. Olobi? Numéro 1. King Kester a Tika Roki ça va te mettre ma passe sur Prince Bakali. On a plusieurs fois. King Kester a Nani, comment Nani? Nani? Oyoti. Nani? Liputa. Liputa. Nzambalola toka te mission. Ozolo ba Liputa. Liputa comment mais c'est mon Liputa. Liputa na ogate. Ngapi Liputa na ogate. Oh comment mais c'est Liputa te na ogate. Ngapi Liputa na ogate na ebi maréchal Asa. Oza Kofi na ebi roi. Le roi de la forêt, na ebi souverain ça, na ebi nani Tigre Asa Inosbi, on voit na ebi contre-maître Asa, na ebi maître Asa, na bon, et Suliana. Voilà, en tout cas bande ko boye bokanga na mitu na bino nyonso ke Prince Bakali Asa na famille ya Inosbi ya Kofi Olomide. Na mwana Kofi. Muda yemo ye yana di distance. Papa legi nanga ya. Donc on a si bon comprendre. Donc
Mais c'est là, yo za mona copie. Prince Bakali. Na tuni. Ngala mona ba mise tout. Yo mona ko faire roboto te hein. Obi? Ko faire roboto te. On a papa. Kasi papa ngati. Yo ganta ya ndeni. Oh. Yo mtapesi kombo Bakali Olomide. De okoti dans la kata famille. Ba benga ngade abongo bona boya. Kombo ya chance boy. Kombo ya bénédiction boy. Tala kofi ba chance ninge landaka ye. Koko c'est la kofi makambu mais au moins nzamba bouleverser ba donner. Bongo kombo ya bongo na tika. Nga kutu no souhaiter soki na bali na boti. Na pesa mwana amo komone Antoine. O pesa komoni Antoine. Ah. Antoine Olomide. OK. Soro boti. C'est na boti. Qu'est-ce ça comme bénédiction? Si souvent non te bota. Nante. To, Joyce Bakali est un grand prêtre. Ah. Grand prêtre Joyce Bakali. Bogar moko boy. Des gars. Bogar moko boy. Soit les gars moulay. Mais la musique. Mais la musique français belé na. Voilà, Prince Bakali bande retour ba Rolanda yo. Message moi c'est que tout le monde pasteur Denis Saro Lobatio, le king numéro 1 à biso alors na papa te alors na maman. Voilà tu es d'accord na prophète Denis les cité. Na za d'accord na ta mukete. Mokile yebi. Muto bobeta masolo na mtabimse c'est Kofi Olomide. Est-ce qu'il faut pas rappeler la cabine? Pas intérêt rappeler nous soute maman ça les fait belé tous ça va légende bima. Kofi otemo la mokili mobima. La légende c'est comme si peu Kofi Olomide tu comprends était légende de Wumeli ndazo banga. Nangana loba comme artiste mo omi album ne Wumelti lelo mon rebeti maman na frère on s'en point les gens depuis qu'on fait non ça c'est combien de temps et Wumeli non ça n'a pas traîné ah papa non ba 2 ans yo to ba 2 ans bon ba album ça la même so ba 20 et bimarate on comprend ba 15 ans ba 10 ans et bimarate bon pour na 2 ans album déjà si là bon on a 2022 on s'en point tala bolandaka biloba loba ya batute ba français ba loba l'intoxication est en marche on s'en point voilà Kofi Olomide ba mise nyonso oyo yebi o ba bima na quartier la temta bimisa ba Kofi tata na bango Kofi OK tata na bango eza Kofi ba mise nyonso sans exception aucune nyonso tata na bango Kofi tangela nani o tata ne Kofi te au moins on a démontré dans le bigue non wana tata ne Kofi ngana yo na bato ba otala biso ba ya wili pensier ba yebi nta bimisa c'est Kofi tangela nani ah to tchala biso polémique c'est ça polémique tanga comme o yebi ke mutabimisa et tata ne to yebi te mais wana faut retourner de nul si bien puisque ndeye alobeli ndenge ye alobeli alobeli non tata na ye azate non tata na azate abotate non bon atangela ta mutu mo misa on a nani atam atanga comme misa de oh atanga dit kombo ya nani ya falit oh bona na pesa e kombo na kombo na po abenga e bongo ningo bengi la merveille bona na pesa e kombo na nyoso na pesa e ba kombo na nyoso ye mo na ba kombo na e otangi kombo nini Dicap la merveille kombo msunini autant que ça tant que to solat et ta confrère non kombo nini Dicap la merveille 2 Fali Poupa 3 les King mutapesa ba kombo na nyoso Kofi ba kombo nyonso obengi ana mutapesa ba kombo na za Kofi wana kutu mokile yebi bonga no to yebite mutapesa ba kombo na nyoso c'est papa na ye papa mutapesa mwana kombo yo mwana bota mabota na kombo na ye ezala kante papa ne mutapesa ga papa mutapesa kombo oboti mwana opesi kombo yo mwana bota me otenga kombo na boy alanda kombo papa pesi ozo point de tant autant ba musicien ba grand esprit ya quartier la na histoire na historique ya quartier la international au monake ba samtitu ba ça ba grand poussa ba ça ba grand esprit ozo point ba grand esprit ba soleil wanga le roi soleil ozo point asa grand esprit voilà ba savane de pichu to so na masolo ya ba babi ko forma appel soute olobi babi ko felo mila bi misa appel omba yom to forma bobi misali suba omba yom to forma nan omba yobi omba te omba li pasa ah oh emba nan yo lo saka na yom to forma auta pa shankubali olobi auta pa oyeba kaye weto oyeba kaye ah pas Kofi ba misa ba uta na ba Suède yo yeba bango ba misa uta bi ba misa ba uta na Suède na mbonda boyeba bango to ba quartier la te ko fa fuli bango bimisi bango na bokilisi boyeba bango te ba uta pe na mbonda na Suède
aucune personne n'a eu bango. On s'en prend, mettons, bah, y a quartier la terre. Yo tangela no atade des musiciens oba utara na mbonda na swede oba na quartier la terre. Dédicace à ma casse, il y a bon la boîte. Dédicace na boîte Jean-Paul Welly de London. Na boîte ya Jamal Mukunate pour la Zambo na. Na no boîte batu olo na sala publicité na bango. O ba saba misete. Kasimo qui les sont comprendre. Ngana tangela na yedeyo. Yebi bango natangela yo nesi nani te natanga 5 yo pona na kati wana tanga 5 natanga tanga te pana ngando lina tanga tanga c'est là tai malembe tanga 5 wana ngana otangelo ba oba uta na mbunda te ba oba otika na tangi te seke ba uta na mbunda te yo tanga siko tanga ka ba oyo ba uta na mbunda te ka oba uta na mbunda te Soleil Wanga Gibson Mutu Kondolo CNL, Jordan Koussa, Suzuki, Luzumu, Ozonpon, Modogo Barambwa, Personam Babia, Ozonpon, Eric Touti, Wana ba mise ba utana mbunda te ba oba tikali mususu wana bo trier yepe na tanga utana mbunda te yepe na tangi oba tikali ba trier ba utana mbunda ba utana mbunda pinda wana mokilebi ba savane de pitio ba utana mbunda so ina tangi kombo na nga kombo na yo na munoko na nga c'est ko utana mbunda te ba savane de pitio ba brigade Sarbati ba bébé Kero on s'en prend bangosko ba Willy Blanchard bangosko ba utana mbunda te ba Volcan on s'en prend ba Linda Lala ba Cowboy ba Yaso Ferrari moi na so comme na kin ba utana mbunda te on s'en prend ba ordinateur ba la montagne on s'en prend ba utana mbunda te ba la montagne ka montagne animateur na biso makasiti ya quartier la bongo na Mukusambwa genda asa Mukusambwa grand animateur Yolanda album na danger de mortel danger de mort album ni Magdalene Tistin abwaka bakaso ka animation bongo te ya wana moni Kabuya abima na style ya Mukusambwa o mode Kabuya ba animation na sala na orchestre la Kabuya ntanda bwaka ozo point so bo mo animation comme là ina kasha Mukusambwa ngando simba. Voilà, merci beaucoup. Quand les gens disent que non mortel 06 et Malili Malili anini ba bio ba sentir bino boloba les gens disent les gens boloba préciser ba warrior papa ngana pèse na poser question te ça na tuni ba Gaulois ba lobi bongo te ba Gaulois ba lobi bongo te na ba est-ce que ba Kofifi na ba Kofiette ba lobi bongo Naomi Campbell o ba mise belé o ba la na complexe ya ba américain OK o ba ndolo ka ba américain ba kanga ba photo ba ça tama featuring pour permettre que elle y bani voilà Innocent a sali procédure paramètres et démarches ya bongoté mais Naomi Campbell a posté OK Abi mon ami Inosbi. Voilà. Dans la générique. Discours est changé, langage est changé. Et ça là qui Innocent, yo bimsaga nse momoko logo américain, mais quel album total ayo. Le langage remet non 1 million de vies ango mais et ça moins de 2 semaines 1 million de vies. Combien de musiciens va bien sur piste awa et ça a moins de 500 000 vies. Mais Innocent générique, 1 million de vies dans moins de 12 jours. Banzembo nyos na 100 clips. Nazo préciser bien, banzembo 100 clips. 200 000, 300 000 vies. Et ça l'a été. On s'en prend. Ça parmi les rares artistes et musiciens qui ont l'accès sur ma facette. Mais les musiciens sont là, alors ça l'émission là, 2 heures du temps. Alors, opposer la question, mais alors bien belé. Yo tant on soit parole pour des annonces, oh regarde si quoi émission si 2 heures du temps là yo na yo. Est-ce que ça là? Oh tengani na lati be lati na pe ba jeune balanda na ba on sauter. On va quoi? Ba jeune lelo baza civilisé. Ba jeune ba comment na Android, ba comment na ba 1 giga. Ba ma hôtel la mode na internet. À côté atale loko ezo latama. Babilo minene et là tama sou viens na so Pepe kala kufa personne âme vieux Pepe kala kufa personne âme biloko minene vieux Pepe kala kufa vieux Pepe kale akufa biloko minene na biloko olobi biloko minene oh bilama minene bilama minene vieux Pepe kala kufa au moins va confiner bala tante voilà mais tant que bande comme sou ba ko tant que nega bongo nde ba ko ningisaka que héritier Watanabe Fitino abetaki na Fitino ya le king pona au prince Bakali
non talaki ba fikini wana o apprécier fikini o talaki concert Kofi na terrain GD et Kofi Olomide déjà yo linto tchaka nyoso o talaki concert Kofi na terrain GD o talaki o mona plein bongo plein ndenge na ndenge ezalaki o monaki bato tili banda aveni bakangi moye bato baleka te mituka moye eleka te terrain na nanu kati nango plein namoni bato baterrasse wana bamosola na ingénieur de son mpo batia baécran géant na ndenge ya libanda bato batonai na baterrasse wana batala yango en direct mais que comme concert ezali prévu te moye bapesa signal wana ezalaki te ozo comprendre donc ezalaki débordement moko namonana na concert ya bongo te mais pour la toute première fois namona concert ya plein ya ndenge wana ozo comprendre mama na ndule otalaki concert Kofi abetaki na millionnaire na pose question monsieur memanga bato mamusu Cindy Leker ngai ngaka nde Cindy aforçaka te aoyemba na douceur omona voix ezobima so alai na kanda na palais osenti bangeno obosana mambo eza na palais kuna voix ya Cindy ezobongisa esprit na moral Cindy aforçaka te o micro soki te asimba micro kaka boye azoyemba tala voilà on na quartier la azotima na omoni na quartier la fikini boko sila yebsanga ba ex nyos to quartier la tena legi sinon yeba ba ex so baleka na quartier la tena legi sinon sinda mo mo site te aleki na ba mibali aleki ba mibali tangela même de o baleki sini tangela ta de Nasha bo sili to na qualité de la chance oh donc to ba voix chant tangela ta moko ba benga ba komana commentaire bato bali muto alekisi yo mo yebite ngako na idée te wana idée te mais ba no oyo sa lision na signal leki na oyeba o ngana sa lision oyo sa lision signal leki na oyeba bana lo ti est-ce que ça polémique est est-ce que ça ma polémique mais oui to lo sola to ko ta ba couche tout dans fond la parenthèse nyos tout rôle na nga yangwana défenseur ba bonne valeur maintenant on a posé une question ba fiki nyos ne les gars répondre na ta ba fiki nyos na ndé ba fiki ne uti ko bete na 2021 ba fiki ne bete na 2021 parce que des musiciens ba bete na fiki nit ezaki le king na héritier Watanabe mais le king yo le king fallait poupa le king on otangela nga akufa king kestere abeta yoat abeta na fiki combien combien de tini concert ngo yala combien droit d'entrée ba concert afiki na combien ba 3000 ba 5000 ba concert au fele Michael Jackson a habité concert à betata à $5 na monate na mona penate bon yo lo ba pour na concert à 5000 et ba concert mateko fait muta to beta na Côte d'Ivoire concert à $2000 il y a ma chaise vide concert à ma chaise vide $2000 ma chaise vide il y a des artistes musiciens qui sont artistes et musiciens prétentieux ouais au pluriel. On comprend. Il y a d'autres artistes et musiciens qui sont artistes et musiciens, mais ils ne sont pas dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire, on a un artiste et musicien, mais un musicien. Ils ont forcé musique. Musique va forcer à te. Bref, année depuis que Kofi Olomide va bandanou les tilelo, ils ont un succès à vie. Kofi a un succès à vie. Bah ils n'osent plus depuis que banati lelo, ils sont arrêtés na ni. Mais ils l'ont monté. On s'en prend. Ba fabrica zwana lelo non fabrica boina dendologie mututu d'accord Ibraton piana wana kutu lala pongi l'homme ne sait pas sorcier maman album ba chanson mélancolique ezana na ba chanson mélancolique nozolo ba Ibraton piana c'est pas sorcier très bel album mais to mona que promotion te promotion ba sala kaka basala kaya basala promotion promotion bena basala kaka mais so beta déjà so beta Ibraton et yembeli wana atayo moge yembeli ya Ibraton wana raté et yembeli ya bongo voilà presque ba kalito comme vraiment la sous émission na biso yo ba mama fikini na mama fikini héritier boyo kanti ba question bonga na loba nani atayo mogo pena question pena ya bongo ngana lobeza nani à part héritier ngapa yo osatanda na tanga kombo ya nani. Pour sur le plan artistique, dans ma fille qui n'est bétami, héritier a gagné. Sur le plan orchestration, héritier a gagné. Sur le plan accoutrement, héritier a gagné. Sur le plan plein,
On comprend? Voilà. Sur le plan communion à public. Un spectacle. T'as un podium et elle est à l'aise. Ok. Mon boulot, elle a un podium. Voilà. Prince Bakali, quels sont les artistes et musiciens? Ndeni a Bruno Lubi comme mon propre. Tu as posé notre question. Il y a Bruno Lubi comme mon propre. Matembela Simanda. Tolai Tomelagi, Tolai Skodika comme Osaka. Tolai na vie. Tolai na. Au vieux na Tolai na effort. Aba ego samedi dimanche na beta tour na palais. Arane social à Mbane. Toi Tolai Nzoku ya Rokauka. Nzoku ya Rokauka. Prince Bakali, quels sont les musiciens qui ont marqué ou plutôt ba innover en 2021? Kofelo Mide Inosbi héritier watana yi bâton puis na fabricage. On va innover. Na ndeti na nini? Na nyoso. Mais expliquez, démontrer biso. Na nyoso na ba production. On s'en prend na ba nzembo. Na ba production ba concert. Ah, ça bango. Bango. OK, merci beaucoup. C'était là. Le barat to comme na biso na suka Prince Bakali. Déjà. Ba to mo ke na biso vraiment pour cheminer vers la fin. Na bité bandeko tout. O ba rolanda biso on a lobe émission oyo soko bela attention. Zo ba glaçon tchata na mutema. C'est une question ya suka Prince Bakali. On y m'a fallu te point. Pas génération Falit. Falit en allant quartier la terre au sala à sali 5e génération. Vrai ou faux? Pas de polémique. Polémique ndenge nini? De to longue génération Wenge, to mi génération Fali. Ah? To longue génération Wenge, to mi génération Fali. Oh. So on y m'a quitté point. Continuer c'est-à-dire na point nini sur le plan musical tout. Non. Si on a convaincu la musique n'était dans le domaine de. On a convaincu et rolo balanga qui à sa génération dans la longue quartier la longue quartier la tête. Alors la lettre a mise en disponibilité. Autant mise en disponibilité et ngelo banini. Voilà. Aux a moins empêchement aux zongo qui libère la définitivité. Les lettres définitive. Et ça aux a mise en disponibilité na affaire mobo aux sala. Ce que silo aux zonga. Pour accombler tout nini. Pour accombler tout nini. Ou soit 40 mots besoin de 4 orchestres et de 5 aya. Non. À un moment, il faut le sunga bateau la biso. Voilà. Tant que vous avez les solo de la génération, net va biso en tout cas toko sa tête toko sa mobilité, ils étaient parce que nous avons un roi parce que faut l'homme papa nanga, dans la génération quartier la tête. Na génération quartier la tête. Toko ta quartier la tête et ça l'a déjà. Biso nous avons la génération ba wenge. OK. On comprend? La génération ba wenge. Au fur et à mesure, tant que vous comprenez ma camu, tant que vous pondérer en esprit, état d'esprit. Oui, c'est la choix na yo, non en tout cas na pension na nga eza boy. Wana point liboso. Deuxième point. Makambu ya oloba non ta banda 5e génération. Ya olonga na orchestre. Boso beti li solo ya bongo bo bill o tia yo wapi. Et bi big temps ba yo sala les marquis. OK. Tango ba yo sala les marquis. Na ba Ferregola, ba JDT et tant d'autres. Ba mi sem su o sa lizo na bazana ba orchestre bato. Même notre on va Panzani. Prévenez, Ferregola, tant qu'il y a quartier la terre. À côté de Missé Nyoso, oh Nyoso, na quartier la terre. Tant on va mettre l'omnitima. Ferregola Salati. Oui ou non? Oui. Azala. À côté de Missé Nyoso, toi, nati. À côté de Bango. Wana skota na kuti bango bill déjà. Excusez, à beti ba gisobazo ba palpitation totale. L'album na ye. À beta maman na concert na lingwala. Biso doit bana barumbu biso to za na concert wana bana komina kina ba ministère ba beta na orchestre bil wana skoto longwe barumbu to ye lingwala mama na ndule on point wana ba ministère mususu na ba prétentieux ngande na banda boy na boy bila banda makama ngoma lo barate. Et puis ma solo pe ba fikino ba betela ka tolo ma solo pe ba fikino ba betela signa affrontement na wena musique bila signa ba affrontement na ba orchestre minene voilà yo mona dia bila lo belage no ngane mukolo 5e génération ngane boy na boy bila l'équipe on a ba album ebele na lo bela ngote mise oyo sa alizona na combien d'album bila na combien d'album bila sala ba succès planétaire o mo kileyebi. On s'en prend. Bah il voit rien.
Inauguration Cannes. Na Cameroun. Il y a une inauguration sur Cannes au Robeta. Au moment inauguration à Cannes. Inauguration à Cannes Moussou au Robeta a levé les rideaux. Et c'est normal. Oh, le bagage est bêti. Mais c'est comme ça le monde a levé les rideaux. Oh. Et bah production bon ça la gebelé. Donc on met a levé les rideaux. On a invité principal téné tout le monde a dit Inosbi, a invité na Cameroun à Yaoundé. On comprend nam na sala couverture. Podium ba tchaki ba décorer qu'on a Afro Congo, ba na sa ba beta na podium ya Inosbi. Ba te black nam na la yuana. On comprend. Mais ce qu'on a mis ça na obino bo ça la légion. Na oti Cameroun ni affiche, ni banderole. Ok, na Cannes, nous avons presté et ça mis ses beauté. Parce que ça invité. On comprend? Et ça peut-être, tout supposé, peut-être aux abongo. Moutuna et Mogo, à la carte organisation. Abiandeni, non glisso kaka obeta. Na ebité peut-être. Pour na outi Cameroun, na solo no masolo ya Cameroun. O masolo ki sasate. O Côte d'Ivoire so ebité de o masolo Cameroun. Na outi Cameroun. Comme na outi Cameroun. Na lo ba vérité à l'Icam. Ni banderole, ni affiche, ni le solo qui na ouverture ya Cannes. Mouton beta artiste beauté. Comme ça y était. C'est ba go glisser ya na lever les rideaux. Pour ça là les moi bien. Ça les moi bien pour ça. Olobi? Ba bengati. Bona bosania. Yo habite non même vérité watanabi ba ferego là, ba star française, ba star américaine, ba kangana ba photo ba sola bien ba la ba pire. Est-ce que mon a ba publier en makas? Mais il y a aussi des artistes musiciens congolais. Aro qui peut signer photo parce que star a boya en photo té. Tout le monde a ko follow me ah non viens, a kangi photo na yo. Il n'ose que tu n'en parles pas. Atala fatigué so avant di boy, oyo senga photo mon a kele match linette a kangi photo na yo. Star ça la gabongo. Mais ba musicien mususu ko ban, lo lendo tolo lendo fier et belé. So yo kanga photo na star mo wa senge photo aye a publier au masanangai. On s'en va depuis ba moment ba masanangango, tout le monde a ba featuring et belité. À part effectivement peut-être on va ça à travers manager à travers à Sena featuring nanan olobi nanan natanga fa comment dire bon misana pe comment qu'il est comprendre olobi misana bona comment na se focaliser na ba featuring nana sala succès soit bimse loko pona beta panata 1 mois 2 mois yango te to silisa yebite notre ba mission ça soit bimse loko abeta pendant 1 mois 2 mois après musique yango sili. Parce que musique quand il y a 1 mois 2 mois là pour les bêtes faire un featuring. Faire un featuring. Au bout il bien côté. Yo il bien au penalty. Là na tangela miso o ezange azan musicien. Dans le vrai sens du mot. Musicien, artiste musicien. Kofi Olomide, Inosbi, héritier Watanabe Ferrego là, il braton puis à la fabrique gaz et s'il. Voilà ba musicien. Ba musicien. Ba musicien. Chanteur, ba yé. Musicien, chanteur, danseur. Bon là ba onyos na tangelo, yeb sana iba obinati. Ozo che Inosbi abina makasi, so ba ni kuna kofolom de la pongi. Ayemba makasi abina makasi, abwakaka abeta guitare. Kofolom de la qualité nyonso ba musicien. Voilà, merci beaucoup le temps c'est de l'argent. Merci beaucoup to comme la déjà. OK d'accord. Principal. Oh, yebo mo déclarer le roi. Le roi nani? Le roi. Le roi y est. Il y a un aspect qui est opposé que soit prêt à répondre. Il y a un aspect qui est là. On l'a pas ôté, c'est là non. Il y a un zéli sauté. Il y a un moment là si marais. Il y a un moment là commissi. Na mi commissi peta. C'est pas mal. Na mi commissi peta. Na mati ba jet privé. Na mi commissi na rappelé. Na jet muso ma na ba to ben. Et le on va ben. La bio pense la kala na mati jet. Tu on a jet andeni na mati tu. Wana lo ibo ngamona ngatsunga nena mona maiza ki jet ngamna matagi yango tona matagi avion na Kofi malembe tona matagi avion na Kofi Olomide est-ce que na yaki na lobi que non na mati jet voilà est-ce que na changer le discours voilà kosa ge na matagi jet so na lobi que non na matagi jet mo kileso mona ba ba no presse batalo za crédible té comment au mati avion normal ozo kosa ge za jet na kosa té mais na mati jet na Cameroun na jet, na Guinée na jet, na Zongi Kinshasa na jet.
Mais ça va pas différence. Quelle différence c'est ça? Bon point ni jet. Point ni jet privé. Mais ce qu'on est une spécialité est là on est loco. On comprend Lipa est ça malembe, Lipa est ça combo Lipa. Mais tu es que non, c'est publicité, tu es pain victoire et ça, tu es pain d'or et ça, tu es IPAC et ça. Mais son lien, il y a pas qu'on y paie ça. Mais ce qu'on t'a au lien, au lien pourquoi parce que aux ans lengi mobo yo kana kata Lipa wana ya bakoni. Et ça peut ningi mo na avion. Des jets to matabiso no solikolo. Mais ça ne lengi moko bo mta ko santé. On prend des ça ne kuna nyoso ko luka o salesa. Net jet na ona matai ya la ina chambre mo ezala hiwana yanga. Chambre mo ga la yanga. Olobi? Chambre de inosté. Inosté da saboter jet, a matel jet na Lipa pana kilote. Mais minsem sous son lo bateau, au mona matel on peut beti ba basket ala ti ma ebele o ba yo tia essence. Yo mona avion a tia essence. Ba tia kérosène. Ba ka te bele ba lo ba bongo ba yo tia essence pa avion. Abula na mutuka. Abula mutuka. Ba no tia avion no tia essence. C'est avion comme carburant. Avion comme na munini mutuka. Remerciement papa na bateau. Avion comme mutuka. Bo à part ya Bruno Lubika mon propre na pesa na nimbote. À part notre congolais, français, américain, triple nationalité. Champion de la Sola, sous bien tenant. Il y a Willy Combo au solo laka. Il y a Willy pensionné les bailleurs de fonds. Viens à Teams Kabengé la comique Lelo. Au moins à partir de 18 h, toi na yot. Na limoyo. A même une enveloppe et aussi par Patrick Barak à Patro Rivon. Lubumbashi, Kolwezi, Dubaï, Goma. Boni basanga Nixon boutique la bière de luxe la grande moisson à Bainaya Lelo parce que fina lobina qui matanga moko na beta biloka sika matanga ba ben ngombo Japon o perdagi alengombo boutique ça c'est condoléances voilà boutique ça moko na kati ya Bukavu tuna nani Ramazani Palzileri ba la pe ana Pullman ba pe na Memli Palzileri et yebani partout Ramazani Palzileri na kati ya Bukavu. Merci à Denis Abos na kati ya Bukavu Canada made in Canada go Bukavu. Denis Abos merci à vous, merci na ya Marie-Hélène Linongi maman. Excusez patron ya MHLMB tout ça na Venise Sundi école Saint-Michel nzete baomba na Sinkini wana na kenda ka Sundi. Okenda Sundi na nko. Oh yo kenda Sundi. Net na Sundi na leki ba mise belé na succès. Ah tikolo babu. Oh mais na Sundi so na combien la bakanga ba photo na ngaba lela nga fort. Oh na Sundi. Na Sundi. Ah. Oh bozo kamwe la ngone teza ya mutu. Ah. Ozo kamwe la ngone ti mutu moi chef de quartier na veni wana ou soit chef ya veni. Nganga la kota raté. Et ça c'est bon. C'est bon de bayer Willy Michel Nicolas Moga basa. Et puis le bien le wa Kofi c'est bon vraiment c'est bon. Et puis le bien le wa Kofi na lelo mabe. Merci infiniment. Na bateau nous avons consommé l'album le plus suspect, Mortel 06, l'album de Inosbi, l'album le plus écouté, l'album le plus influent. Talaga ba Naomi Campbell ba posté yango. Abi Inosbi mon ami. Tala concert Inosbi abeti na Tchad na N'Djamena. A Buki Tchad ya Kindoki. Ba Tchadien ba réclamer nga. Ba ba mona nga na Cameroun, ba mona nga na Guinée, il a fallu pena zalana Inosbi wana. Ah ba tika tio. Te Namam na bay na Inos na bi non na matsa avion moi trop tika prince tika yo ta oye lelo so babilo bo kende ko kende to ye bani papa na pe na famille na feta ina quintin to na komi kin na savourer kin na savourer kin na senga ina fêter nan voilà to comme na biso na senga ina fêter merci na ya foule luki sou monsieur le président Dani Chandou chinois congolais les jeunes influents ya Marie-Hélène patronne ya MHLMB. Merci à toi Palzileri na Bukavu. Nixon boutique la bière de luxe, il y a foulé qui sont monsieur le président dans le déjà, il y a Gauthier Mascotte, ingénieur de banque, grand frère Nangaya Palin, maman Emiline Zemba. Il y a tous Pépélé Ambetolo, maman Emiline Zemba, il y a tous Pépélé Ambetolo, Nengenini Bebasi Beba. Adrissa Montomètre Bebasi Beba, il y a Gauthier Mascotte, merci à toi, il y a Jamal Moukouna, il y a Jolie Menga patron. Merci à toi, notre Congolais, français, américain. Ça peut smoker 9 de 7, 8. Voilà, petit Jamal Moukouna. Artiste smoker. Après, ça dit sur l'album, après ça, l'album Capitaine 2022. Voilà, pena Moutounangaï. Voilà, Moutounanga pena Rosaganate. Merci à Batou Nosso Batalina, ensemble avec Mouyana Bango, Iboula héritier, na Congo température. Et ça a eu plaisir. Il y a trop de cas pour qu'on ait un peu expliciter certaines zones d'ombre par rapport à la préoccupation fanatique. Merci. Voilà, merci, Nao Prince Bakali. Merci beaucoup, héritier. Mouyana Bango pour la vérité, Kaka.
Nasa moumba vérité. Voilà, Mélano Sigo Mai. Mélano Mai, monsieur Sili Namou. Tena Mela secret. Tenga na loba muto alandi wana. Ah ok, d'accord, Mela Mai, ok. Mélano Mai et monsieur Sili Namou en tout cas. Merci beaucoup na Elvis Pocho na ma caméra parce que bande ko ba comprendre que musée la caméraman na biso aleka na système à lui passer opération. Ba opération ya pancite na hernie en tout cas. Nzambalo la merci parce que ba opération est le premier et les gars qui toko et puis azana en hôpital. Toko continuer kaka ndenge zalaka bande ko ba cheka na prière et ko sala kitoko na eleng. Merci beaucoup à maman Rosette la fleur d'Ambou. Merci beaucoup à Esther Mavaralos. Ya biso moko mwana papa Gérard na maman Joséphine famille Mavara la Mobimba na pesi bino mbote Enis pourquoi pas na Divine donc famille Mobimba na pesi bino mbote. Là encore je dis merci na bandeko nyonso o bazala ki branché o bandeko landa héritier Ibula. Je dis merci beaucoup à mon papa l'évêque Chiro Tinwani papa Bimangu Ebele. Merci beaucoup na bandeko tout o baby héritier Ibula ne na uté ko lobaki na za éprouvé na bungse ibongo frère nanga na koma Moïse Kangala pa uté ko tika biso. Donc merci beaucoup na bandeko tout o pe bayeba ki en tout cas soko benyi e ko sala kitoko na elengi na masina wana e ko sala kitoko na elengi. Merci aussi na batu tout Hervé Bossitan pena na sima ya montage en tout cas kitoko na elengi. Merci beaucoup à Yansi na Bilele tomonani soki nzambe azongi na note play monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température